Moi, lemba. Cabo, teia. Ola usaboni ya. Mais ya moyo kaka biso ba mbolo ko. Ba zenga lukeni ni mabedi. Munene mabe. Nzela kimia. Kaka mboteya. Yo mo ye ko. Merci. Hello. Encore le suyo. On s'appelle l'homme de l'air. Bapese mbonga bino. Ole bapese mbongo o mutatina tina me babenga ko ake bino. Mambesa. Ake bina, ayabina po neba mona ko monde ba mona na makambo ya ole kaki na nini. Te na nini na nini na babenga ngo. Na macho beta makina nino na lemba. Macho Baptiste comme ça moni vient na beta kasala iba aba bloc tout wana. Habité vient na utiliser na fête. Na matanga yaka bazali ya robina. Comme ça vient mobile matanga. Eblala na kanda. Etwa azana kanda usakana te yo bengi viwana utali carrière na ete pour que bin ça y na matanga soki ya mwasi na yo akusina kingi sukule no kospini Merci. Ah, merci. Loulé balé. Ya loulé. Zidane. Kamba sembola. Yango. Vous avez joué dans des attends moi 1000, attends moi 20, 30, 50 euros PCD pour lui. Bien ebaki ke toza na kopo mususu na irano. Ezaki ki makambo ya la na zobani. Mazula ta ayo découvrir. Ola zola ba ngani ba bénisa e. On comprend, pour ça moka ba regret. Comme ça yé pena comme ça la rage. Ko ka likam. Monde na rabo. Zamba limisa. Batu balimisa wango. Eza muto convaincre ngate ka ba ya yimisa. Ata baloni muki. Yé. OK. Yé. Nasa tâche moko tika na motema. Papa, ata na limbisi na otika la kobosa na te. Yé. Voilà. Omoni bloko salaki na terrain kuna na nini na lemba donc so betanga dozwa la. Bachini. Yo bosani. Otavira nanga na mata. Na sika na be. Via silikaki. O se sengo ndeni. Ya onyonga. Onyonga se pele na wote. Bo biso to zaito ke ngonde. Toka ngonde. Mo beziliso. Oh. Atingi na ko. Na kombo ineza na mutu ngwaza. Atango lele sana fa. Yakana. Asane fa na kabinde dokai. Tangize. Betanga mabilo bali na ndi osako na ndi Tobogia bi oh bana kansa na yezo mbongo nzo ndeza mambabi disanga ote ainda sa vlog na balula kiende ngasaki bilo na lemba Taba mission ça yo sali kama nzo be botona mission so tena mission bipo bongo na ngone na mpela yo pingu boya yo na pinga moya sala yako sa vlog floor asali vlog ni foi que azomon pata ne ngana ina so lawo ko mi fobina na matanga ya nani ina ya comédien ya famille politesse
Merci beaucoup, Gelo Kimbimbi. Donc, mon thème, on a besoin de souka imakasi, likambo. D'accord, le bail qui mi dana es na sepana mission na bino. Mais likambo pe complet so pela mo makasi. Yango ne bena o bato bele ba matina ba minati tout consort ba o bela. Il fallait pas déstabiliser chaîne YouTube ya Belvi TV et puis SB na bandeko oyo bayaka ko tourner comme ba collègue na bango Omar Kabongo, Gesho Spawn, Dacosta, Peron Domasi et Bobo Manoka. Alors, na ebiti na likambo tonto Gelo, oko zongo ndenge nini parce que mundi balobi ke ayebaka lisolo complot. To zongo déjà mabe. Bato ya tangi kombo wana. Baya ko tia coup de pouce wa. Voilà. Les lorsque yongo lakisa maman na bino ke moni bato yo benga ka ba tia coup de pouce, bazaka ba hypocrite. Et ça bon. C'est ça. Parce que bato yo na benga ba sala nga musala, asala complot. Ndir ba yebi yango. Amela na c'est pas loba yem ta yebi. Pe na nenga lobi bona na bandi ki asanga ausanga ko loba te. C'est ka loba déjà. Donc moi je pense que vivre na hypocrisie. Les lorsque ba ndeko na ba fan na boye na kiti président que cha fan di boye ayoki ke mundi ba moka loba ke busala complot mo po boya déstabiliser ba chaîne na mibale. Après lobby sikoyo Vous avez besoin de ye, to patron na yo. Vous avez besoin de un casting aya ko jouer. C'est ça. C'est ça. To Peron Domasi. Voilà. Ta ba fois ça pas vrai. So le loba mundi ba ba lo ba boseke ba ndego ba tika ba za ba vrai. Vous avez vrai logo échanger mon présenté. Parce que vous avez maman na bêtise. C'est ça. Et là qui a contre discours il y a président Gesho o alobaki kuna na pas ya nani pas tonton Vincent. A contre discours voilà. Donc président Gesho a consi makamwa yoloba. Voilà. Il faut la mission version. Dès que pour ba tia kimia ezaki ne pour pas panza. Voilà. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Qui dit vrai maintenant? Voilà mes opportunités pour continuer kaka. Pourquoi tu remets dans stade oyo? Si tu remets dans stade tu as une analyse. Le lot peut mettre à un groupe. À comment recruter bac. OK. Donc si il va tonton nan ba bon ba raison quelque part. OK. Les 20 tirés faut les bois. Faut le lot peut à comment former. Le lot peut tant na ba film son de temps ba no mona ke au moins peut-être msusu tonton Mara zangi na 4 films. Des films à Zana été. Je m'accable groupe Baché. Baché kuna. Donc ils ont déjà pas bon débarras alors. Pour na ba président na bison alors. Tolo ba bongo. Mais ceux les ana marambo bango ba yebi ba ya clair. Ba beta nga maman noir c'est blanc. Tola la maman on a Mésopotamie ça. C'est ça. Et au leboyar na ngolo kola. Et le rap tozo to diembe la pe moani ah te so to bete loko ngamo ma be photo chapeka SB voilà papa moi tant que to lobeli ka bela donc démarche ça qui ko commander bela pas que voilà yenda il faut le baclair biso do le baclair nani yenda ebi makamwa yenda ebi complot wana faut aïe ça sont des clairs voilà donc ils allent voir na pour ça na bana irano mais par sagesse na tika bango banani pour ça moi kilo c'est ça babaku donc tika bango pour ça moi kilo oh objectif est ça bango té mais c'est un manque à respect on est bon ba ka impolitesse derrière moteur au tchara apport et puis sur la président que chef a bien de personne en considération respecter tolérance ba tolérer ko ba tolérer que place mobile so place on a so bino benga ninga yaka na obo pesa kai lelo bo akize ke ba fani na pona osala complot ba boma chaîne pona ba tout moko ba pesa bango ba mbongo o ba déstabiliser ba chaîne on tombe dans Mésopotamie hein makambo za fort qui musique oui attendre les olekilanga mais so ba comédie bozola na biso na minute boza vraiment branché na émission oyo otuna munir ba ayebisa biso ba nani ba yaki na complot wana et puis ba chroniqueur on bazaki ba nani ba pesa ki mo ba pesa pas ba nani donc ce que ya yebi ba pesa ki pas zwaki c'est que y pas zwaki voilà oboyi mbongo c'est que ya boyi mbongo Yeboya mbongo. C'est la joie qui a qui fait à dire bon, le roi est indi to chaka Mésopotamie. To bimisa o to go bimisa te. Yango le loba so o bimisa secret d'état. So ka kimi mele bi kimi ba secret d'état za la te bo ya bimisi siko.
biloko yake koloba oyo intérêt pour na moza nini esika oyo ye a défendaka asali nini asali eloko nini ya malonga a révéler nini ba bombi il faut pas bimisa cette fois-ci ton obomba mais odo biso révéler nini le contenu to cha Mésopotamie suna kati wana mama fandi bo atali boye yo za molobeli na ngai olobela nga fandi olobi inote ezaka na bato moko basangana ka banga ba déstabiliser et puis bato oyo tangi bakombo bayaka pa na ye baliaka na ye basekana ba melaka na ye tout temps non bato baliaka na ye ba melaka na ye basekana na ye mais ya tangi bakombo te biso déjà to comprendre que bato président ke chalobelaki c'est que réunion yango wana aliso biso to sali nango direct ya mwana donc ya nga sala liaison na makambo président ke chalobaki voilà keza na complot moko boye salama mais attendez ce président ke chalobaki est clair et net noir sur blanc non biso to fanda ki pona makambo boye soki ya biki eza na complot moko esalamaki oyo esalama pona bandeko ba déstabiliser banani ayebi bango acha bango na mutalaka voilà bimisa bango na mutalaka po eza pasi eza soni eza elengi te ata patron na yo kokoka koyoka te ke yo oyebi bato mo basala kompo mpo badéstabiliser chaîne oyo yo défendaka mobomba yango oyo kosenga pardon mpo loba ngo kaka na tv yo mpo ya koliaka nanga bo bato oyo funda mpa na nga wana bo oyo bosana epwani po oyo loba ngo kaka na tv soki biloko ayebisaki patron na ye c'est bon mais soki ayebisaki te oloba ngo na tv patron na ye azala circuit mais attendez omoni ntango eza kempulu mais tonto gelo po tokende kochite okoconfirme biso ke mundi bazofaire partie parmi bato bazodéstabiliser Belleville sans le savoir et avec le savoir avec sans le savoir ça le savoir eza nde mutu ayebi na ye te azocomprendre te nzoane mutu mo azobomisa ye ye nekolo nango ngai likambo asalangaka wana nayokana ye nyonso na koyoka ezala lekuta ya solo natikala nga natikala bongo ata mokili babandi na mbala mibale natikala bongo ye même na cas ya dossier décor ocomprendre ke ye mpa kozala parmi bato baza badémarche ezobima lelo na bavtv soki ezobima soki kombona eza na kati mpo na nga apropos na nga ye mpo makambo na ngai ezala ye ayebisanga kombo na ye nafanda nango nafanda kimia natalaka naye koréalize na makambo mpe comme naye koréalize keno ye so nafanda natala na vi na nga nanga na problème nini nawolani miko te tofanda esika moko te toyo okutanaka na bavictime soki toyebanaka mpe kala soki pene je sais pas moi mais toyo kokutana complot ye akosalela ngai mpo ake kodéstabilize ngai ezalaki sur base de quoi nabomelaka ye mama nampeshaka ye kota bavictime te to na banda kotia ye bakali place nini mpo ye ake esala complot ye donc motu ye mpenza nde mpenza azosakapari na makambo ebelebele wana eza ye soki baleki na bango bamoïse balongwa na bavictime ye tendance ya moto abelaka ye wana donc mal entouré balobaka wana namoni nde ye ya ye nsima na ye bamosusu baza na nini donc ye moto atre aza mpe accompagné na banaye na ye na mikila na ye vraiment ça fait mal eza pasi makasi tolobaki eza balene tokolia yango malembe toza nano na katikati te toza vraiment na ebandeli kaka kintsuka ya balene nde oyo boliaka mokili nde ya sei ocomprendre mpo ezalaka moko baregret ye pena akomisanga na rage oyo koyoka likambo omoni naza boye nzambe alimbisanga bato mpe balimbisanga ngo eza moto aconvaincre nga teke alobaki ya inosa ata baloni mokili ye eza tashe moko tika na motema papa ata nalimbisi na kotikala kobosana te ye ok mpo na ofana ngambu na ngana ifo natala mpe mabe moko boye ekosala kote kuna mesala te so koyoka bamambo nyonso tu abimisi okunda basalaki banini nafandaki naorealize na makambo na ngai atiko aza diable aza amystique atangela ngo to soki azala réalisateur aza bon réalisateur ya Mésopotamie aza bon réalisateur ya Mésopotamie mpo so aza bon réalisateur bafilme na ngai bata filme nde moko asala po batikela ye mpe kandi star azala soki coordonnateur asani kandi star oyo ezali na maboko ya baprésident fini ye aotelema ye
Iye a hotelema. Babi atombola yo koleka les abaku. Atombola bango wapi? Koleka les abaku. Ah papa, bon, tout ça. Les abaku que esima ya ngone. Ayi kunena yomba bomi yango kutumbi. Est-ce que kanisa ngo compare on na beviti? Les abaku. Te zoka daka bon na compare yango bango balika. Naka bango balika o so compare. Et comment le roi de chez le mot bayebi yango te ndeba negija yango? On dit kipa yango te. Comment mettre le solo SB JS Pro Jérémy Chabani et Sili. Bon kanisa rekenda wa. Et mérité nini? Tala bat ba yobo maman bangwa. Oh bulo bisa ko. La sani. Et là on y a malonga sale. Kanisa rebane ko vivre. Tama ko tu bezi tu veux pas problème film moi comment la kanisa rekota ça va. Ba kanisa rele soutenir la belle vie. Mais le roi ma papa. Chia, au thème ça va t'en SB. SBT. Nini au thème ça va les abakou pardon. Au thème ça les abakou que sima. Les abakou pété to comment on a ba niveau ba Kevin Stidin il faut tchango na ba niveau so ya dina na kuna. Au ba noter la pena ba page au mon a film mort ba ça na kanista ya kata na page ça. Ya ba Kevin otala. C'est que comme chaîne ya suka, ya ba chaîne nyonso. Tala mutake bomango ba pesa ki azala coordonnateur. Français était ya moi mandef moi mwindu oche moi ben rouge à lèvres na mbebo tout ça tu sais voilà para ana lo ba bata ba français bazaka bata be règle et le bomango ba français la bango baza bata ba faute moko français belé mais au moins la sagesse mukie nzambe pas za ndenge bela français peso ya milayo zo lobo bo corriger batna ba mot mais puis melo ka sagesse na sagesse ma papa pour na français no mso yo lobelo ba yota la sagesse ma papa oh muta français mais comment vous sanga ça ndenge ça que sagesse a boité trop et bango trop singa za na français na bango ba lo papa la tu moi et le moment ya passe ezali auto si mission en tout cas mutuna suka yango yo na bandeko tu bolandi biso na bokebi nyonso merci na bino ane boza vibele boza connecté na émission oyo bozolanda tonton Gelo l'homme de para l'homme de Mésopotamie to sai bino eloko sikezoya film moko bien propre zoya oyo eza nango série ya 4 personnes kaka bo mesa nango to sepela na eloko sika parce que eza nouvelle formule to lobi to sala lokwa baninga nyonso te to meka pe ko meka ko sala eloko moko ya bien et satisfaire bato to balinga biso. Sarah Lobi alingaka a démarré des corps na dossier ya mwana na ye Belvia bengaka ebisaka etika tandis que soto ke na muzindo balobaka kete Belvia lingaka sous Sarah te tout ça to comprendre que Belvia moko azwaka temps na ye penza ya kobenga bato émission ekota te to sala ngo to kosala ngo te parce que tant alobi bongo ça veut dire que émission mususu eleka nango Belvia yeba matalaka na mission. Ebi soki bango pe ba ko sele makambo mutu so ba ko solo makambo zo asime se ba ko sate bon ça ndenya on se défend ndenge Sarah Lobi ke angaka taquer décor maman na na pisa gi ya iba déjà makambo ngono mais to landa bango ba sola raté ba benga na raté ba sola raté musko na momo ya yebisaka yoke kotake makambo na décor ezaka na momani voilà public bozola na biso ezaka na momani et puis esala maka kasi ndenge nini oyo na public bayebi na bosolaka te abengaka o te mais yo fani olobi non nanga natake ye mutu abengaki papa Mésopotamie nde obibo na lukuta bakosaka oyo tu balobaka ya lukuta e yango nde ezosie tala nde ezokendaka ba double discours ba double langage ezokobimaka o olobaki boye lelo oyo ozongeli boye siko bapekisaka ye otikaka mais lelo siko okotake na oye topesa de meilleures raisons makambo mosusu topesa ye quelque part raison mwa makambo mosusu azwaka raison po ye pasisa koloba te so akontinuaki nde tonga okontinue opesa azwaka mwa raison ozala bienvenu na ngambo babaku parce que namoni babakuku nyonso babi miete demere ameka kochange maloba te parce que bavideo etikala ameka kutu koya na ngambo babakuku te okoloba nini nalanda video ne moko alobaka abi si il faut soki ye atravaille na mams
il faut longola les imbéciles ceux qui m'entourage tout ça ou grand banine même pas français ou non poisson talon moulaï te yango vous comprenez après ça il y a conditionnel parce qu'on a condition après ça na septembre tout le monde c'est déjà ah toi toi accepta pour lilo basa ni bayamba yango ne likamo siko yo tango soki ya ki posa lelo ya kuna azana na nini imposition mo apesa kati faut va ya travailler na yo za ngo pomita ko travailler mais basoki banani wana ba papa ba pembe faut balongwa oye aya na gouvernance na ya sika aya na makambo ya sika alongola batuto akala alongola salite aya nango so alinga ya na makambo ngo tondengeni po batango oyo alobaki balongo na bango bazaka so aroya kokute kosangana na bato bongo et puis batango bazala engagé te baya na ndenge na bango balongola bato baza engagé siko bino nde kuna boza engagé babo ako engagé me bolonga sa engagement nalo gelo kimbimbi pona molelo en tout cas balé na lelo tolie ata na eteni oyo bandeko makambo eza mo ebele toyebi ke tongo zota na makambo ezobotama en tout cas restez toujours branché Cyclé Média Télévision bozala jamais déçu Tonto Irano est là en tout cas tozala pour nous satisfaire bino na oyo nyuso esengi ya koloba bolelaka Tonto Irano zota to gelo ka loba makambo Tonto gelo ka fa éclaircir lelo yeyo a éclaircir dossier o je crois bayela biso ba preuve ya complot ezaki nini et puis ezaki banani parce que Tonto Gesho lobaki ngo bien que lisolo bango bagenda ko solola ezali pour mettre fin na ba division na monde à théâtre to lukato chakimia parce que c'est la famille mundi baye alobi ezaki complot po ba boma ba groupe wana tant que biso to kokota na dossier wana te to cheka ka défi yela biso vraie version qui dit vrai. Merci Tonto Gelo to sisi pona moko lelo na ebité eloko moko baksa et puis bambote na batutu balandi biso. Ah maman zozona la mère de Zokimé bambote belle place oza moi no yelo kimimbi donc les abako tout yelo kimimbi no yenoko Tonto kimimbi ye en tout cas na omona yebi ke so pour ça mo omona TikTok au senti des fois tu dans ça va donc les abako bazo manifester comme il faut o ben si dana sina ndimi na ngango kende bafuta kayo bambongo na kende balobaka na yo kende bazonso jasi na ndimi na ngai na ndimi na ngai nga bafuti na baonga bino sko bino bowanga naka C'est ça. vous comprenez le kango bino bowanga naka bozwaka bozwelo te ngasko ba na zui na ndimi asola na belvite mais akoma ka benga ki ngai donc malé bando ya tango to senga ke ya donc to consommer ka film mams toujours l'écolo to soutenir to chai poids aza vrai penza Kindokito prophétesse film kitoko troisième épisode déjà Kindokito prophétesse on les abakou de l'est Kindokito prophétesse ala to la tout le monde maloso ina kimia Bilali na kimia oba maloso bakendaka epai te bana bela ebona boye lelo Nathalie Kobila na Jérémie na ton pied ça va ça va Bakoba Bakoba bazali ya Bilali bazali na tope ko na wewe mona susu papa Koba ça va ba vie wana ba pemba bana ba talent lelo yo même ça zo sekwisa bango to mona bango ça va ba pesa na bango ba leki c'est bon oyo mema na matango zela ba pesa mbongo bino mambeza tokoya bono Bilali na matanga soki feti na okaki dossier na yo ba pesa mbongo bino ole ba pesa mbongo o mutatina tina me ba benga ko ake bino mambeza ake bina ayabina po neba mona na makambo ya ole kaki na nini te na nini na nini na ba benga
na match ebetamaki na nino na lemba match Baptiste Comédien omoni vende nga betaka asalaki ba a ba bilo tututu wana habité vient na utiliser na fête na matanga yaka bato bazali ya kobina yongo komisa vena mobina matanga ebilala na kanda na yetu aza na kanda ya kosakana te donc yo bengi vie wana otali carrière na ye te po kebinisa ye na matanga soki ya mwasi na yo akofelaki ndeso nde nokospi nini ozwaki jouer to ndenge ata moins 1000 ata moins 20 30 50 akopesa ye te kulutu vie ayebaki ke toza na cope mosusu na irano ezalaki ke makambo ya lar na yozwa banini nazwi la te ayo découvrir ole azwa la balinga nde babimisa ye oyeba mambo nga funa luka ve bilali eza mabe okoki koutilize koexploite boye pete omoni biloko osalaki na terrain kuna na nini na lemba donc so obetanga ozozwa la bashini te yo bosani otavila nakaelokota nasikaka mabe via silikaki osesiyango no ndeni ya onyonga aonyonga sepele nango te po biso tozali toyoki yango nde toyoki yango nde abeti liso alingi na kombo na kombo eza na moto yango aza batango eleka 109 vlog donc ça veut dire que bakie babinisi papa bilali esuki nango kaka kete lokwa solieki omeli esi nango ndenge wana ata na matanga afe tokobina vlog live vlog vlog live baloba ngo ndeni ezalaki vlog vlog live yaka na 109 wana via beta obetsanga babiloko ebali na ondeni osango na ondeni ngana kanse na ye ozwa mbongo awa nzonde eza mababinisanga fo te ayaki ndasala vlog na balulaki ye ndenge asalaki biloko na lemba na centre culturel ya lemba wana nda baluli ye bayise te biloko oyo bangi babengani bamonetize yango ekoma na monétisation donc ekoma place nyonso tu obina matanga eza ya banani matanga eza ya banani nga nayebi vlog eza kaka nde tozomona mikolo bolesi bato mwa mbisi tout ça eleki nango ndenge wana bokomoke nango plilo komema mokulu bongo foma bomema kulutu icone so toyebi toloba balegende awo te aza legende te bomemi ye mpena na 109 ata yo moko 109 a 109 mpena okende na vie bongo akende obina na miso ya bato mpona mariage soki feti amatanga ya matanga oki epa ebi motu te davanga bongo bokomisa ye soki danse to danseza o wana ezalaki match etobetama bacomédie bapeti match omonaki bacomédie bango na bango bafandi wana baza wana tokosepela mambo tu eza baspectacle si oyo vi asalaki eza spectacle ok eza spectacle parce que omonaki bato ebele badefilaki wana mpe namoni bademoso batiktok wana aimite bavoi basaisai basobe spectacle nani pa oyo ya pomba mpe so asali kambo na ye spectacle ya bilala ya suki sikoyo na suki kaka na bamiso eza yo osali kambo nzali baota na miso te na miso ya biko bongo nakote nango mpenza bapini boya nakobenga mpe mwa yasala me akosala vlogivlo asali vlogivlo ayebike azwa mwa mpata na ekuna ngai naye nazwa larbe ekomi fobina na matanga ya nani eza ya comédien ya famille politesse c'est impolitesse voilà merci beaucoup Keloki Mbimbi bakoma binisa vie lokola babiloko tobinisaka boye na bana mike balekaka nango esali mpasi eza manque ya respect mama be te dérangeaki ya nokolanda te dérangeaki tialoba yango boye abeta lisolo seke abeta lisolo te so edérangeaki ntango abeta lisolo te edérangeaki ye estce aza moto akobinaka na bamatanga baningo wana kame mata respect eza te nayebi so nalaka yango azwaki
Po soka bine na matanga na tongo mona ba vidéo. Ko buka na te po différent ba bazala déjà. Soka le beka oui, tout le monde est maman na vlog. Mais solo le roi a dit non, tout le monde dit. Yo ba ko bon vlog ya te. Hein? Ko bon vlog ya te. Moi ba stratégie changer te comme mikolo vlog to les abattement mbisi moi to musoto ya bio moi mayo meli tout ça. Yo ya te po ba bi yo ndo za mo mingi na mamba caméra. Yo ka lisolo ngote. Ke ya vlog yo po simba caméra po kene bo sala. Apangala na bino to benganga. Simba ten no trahi courant no baby sa vlog. O baby sa vlog. Tonton. Atuka pe bilala na kanda. Ana kanda makasi donc boko ko sali yeti na niveau wana ti. Boko ko sali yeti na niveau to ko bisa ni c'est pas pamba. Ils en ont sens. Et alingi na été debi vient d'Azana. Ah on est pas. Vlog d'ailleurs. Voilà, mais il était ça qui bon mais bon qui nous que bon on a fonction en fait. C'est ça on en faut. Bien yo. Boko bolé singa mbisi na ngai boke na nyongo vie fo yo si sangola makopina. Olegi ya pamba. Et ça spectacle, ça spectacle na matanga. Ya nani? Matanga ngoza ya nani? Ah. Ya babo kilo. Bon benga ta vient na mama kinga kati te kufana ngoyo ngwa. Ansa benga fait pour na poto yo benga fait pour kino bina matanga. Ah, ta yo mota différence. Différent mama. Casse. Ya vlog boy, ya vlog du. Yesu ya wakitaka pe asalama maina belela kayo nzambo yo maina belela kayo shwa mashio tomo maile sila kana belela kayo yo papa na ngai yakitaka salaka pa mimonisaka Boma komine lobi mo dispelom qui se confie à l'homme Maina telela moto mokili teo Maina telela kanzambeo Soki na teleli papa lobi bakoki kukufa Soki na teleli mama lobi makasi ekosila Soki na teleli baninga suka bako desevoir ngayo ngayo nakati na libulu nazolelo kaivina na miswa bato kumama na yo makasi na ngayo kumama na yo natalela bopele yeso kumama na yo Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.